MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bote bande MDG TV Mafuta Sika zeli na omno la grande dame avec engagé kana cadre ya actualité bande ko babolingo oboko mona prophète Moïse Kasongo. Je crois bato ba yebi bo reconnaître vraiment facilement malgré qu'il ici chapeauté na misu. Alors bozo mona eza na kati ya boîte de nuit et bien cigarette na loboko wana boko mona kana ba champagne ndenge milangi ko toko kuna cigarette na loboko azanga cigarette na été et to kangi volume parce que ba musique ezala déclaré na mekai ko sala ngo collage na TikTok na ngai batu boko landa pour juste pour confirmer bon mona penza que nous za na boîte de nuit boyo kande musique à mokilizo beta. Mais dommage que collage yango ezo simba te zo boya mais néanmoins on mega quand même ko zo image yango si tout va bien atati lobby na tia yango na TikTok parce que collage e bande ko boya bande ko boyebi depuis to dénoncer ba faux. Alors cette histoire il y a ba faux prophète, oui c'est vrai to yebi ke bazalaka ezo comme vraiment inquiétant na niveau nini na niveau que bafo bazalaka toyebi depuis la nuit des temps mais mingi toyebi bazalaka ya kobombama ou encore ya kobatama bande konanga na bandaki koloba bafo toyebi ba existera depuis la nuit des temps mais ba vivaka na ba camouflage et ba salaka nini ba bomba maka ils vivent dans l'hypocrisie en fait. Mais ya kokamo eza ke lelo bandeko baza susu komi bomba te eza pete ke mutu moko akende komona ye place mo sala mambo bomba ma non en public bazo commettre to pe bazo sala ba mambo oyo bakoko sala te ongana bengaka l'insalamable la famille nalika na loba na mutu moko ke na monde spirituel azar ezalaka te na monde spirituel eloko nyonso esalemaka na tina. Et peut-être les gens diront que Dieu est en train de l'exposer. En quelque sorte, oui. Mais objectif, intention, but, et ça marambo oyo bato bayeli ezali mission o bazui. Na lo barango awa tout le temps, c'est quoi la mission? Mission ezali kokangela bato porte ya lola en faisant des scandales. Et bato oyo bakomona Moïse na boîte de nuit na cigarette na maboko azomela masanga azoka musique ya mokili bakomi lobela nini tokokende na église kosala nini soki kutu ngai oyo naza na pasteur te na prophète te mais nasalaka mambo boye te neti il y a des gens qui sont disciplinés hein azana chrétien te misusu pe ata azana chrétien ya bambeba mais tam susu amela cigarette te to tam so kota boîte de nuit te azana mo ba discipline mo bo na vie na ye siko aotala muto o mi benga prophète muto o mi benga pasteur mais asala ba biloko ya boye et du coup non c'est que église ezesika malamu ya kokende te. C'est ça la mission au bateau bayeli na mokili ya batu. Et bana na nzambe la Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'établir dans les saints, que celui qui lit fasse attention. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, tant que poser de tels actes, et lorsque vous entrez, vous devez faire très attention. Cela veut dire quoi? Vous devez être dans état d'alerte ou encore esengeli bomilengeli eza bilembo tango asuka mwana na moto azoya se positionner pour lobby enlèvement ekuta yo na position ya malamu se positionner pour lobby ata soki liwa ye okene na sika ya nkembo to pe sika ya malamu. La famille
ezopesa pasi ezopesa mawa. Mais est-il que bato basalaka ba scandale en public, humiliation na bango, shit na bango ezalaka pe en public. Kande na ebisaka bino Moïse auta kozwa premier soin awa, interpellation de la part de Dieu mako continuer na la ba émission ebele fale na sala ya mutu oyo me batankande mutu ezo boma ngai. Semaine prochaine ozana congé. Mais na osala effort semaine esi la te ata weekend na okoti la bino ba émission azoyoka te. Boyebi eza na bato mususu soko tangi livre ya juge. Livre wana ezaka na chapitre moko. Otanga pe Bible kala kene kotanga. Yo zaka so passer le bito fungola matie 1 ofungoli. Après wana ofungola te tanga livre ya juge. Eza na bato oyo bango déjà condamnation pona bango. Ezalaka déjà cacheté. Donc condamnation pona bango ezalaka déjà do bazala déjà condamné. Et batouana baza ebele parmi ba faux serviteurs. Ce qui veut dire atabo lobby yé tellement ça déjà condamné à yokate. Azelaka mbano azelaka sort na ye du coup akoba na buzoba na ye. Baza ebele neti ba Moïse oyoyo. Et eza pasi eza mawa. Nzamba sunga biso. Malgré batu ba oloba, malgré. Mais yako kamwa ezake, y a des gens qui appellent ces messieurs daddy, papa, pasteur, prophète. Bokene na chaîne à Moïse, botala ba commentaire bo lela. Eleke la kanga envoûtement existera nango oui. Mais bilo mususu bande ko nanga sentiment ko ipe ko emporter mutu. Surtout tant ozo mona ke utikala ko mona mutu ona mabete ko yoka ina mabete. Mais lorsque vous voyez des choses telles que oyoyo, ndeko, moi si ndeko mobali na ebité niveau aveuglement okoza na niveau nini je sais pas aveuglement okoza na niveau nini. De telles personnes batlokola ba Moïse baza pe respecté par beaucoup. Ba honorara ye pe lokola mosali ya Nzambe malgré tout ça. Malgré oyo nyonso boko mona oyo. Eza pasi, eza mawa, que Dieu nous vienne en aide. Bande konangai ba Christou. Objectif ya émission oyo ezaka pona koloba na bino ke tenez bon. Boza la ferme. Mutu akufela eza Moïse te. Eza prophète te, eza pasteur te. Mais mutu akufela eza Yesu. Naloba toujours na bato. Soki Yesu sala atira mwasi ya mutu zemi, problème te pengwa. Soki Yesu ayibaka to abomaka sala yango. Mais tant que Bible lobi azala na lisumu te, tu as tout intérêt de craindre Dieu. Milengela lisu koleka. Tu peux rendre compte si liboso na Nzambe pona batute mais pour nous-mêmes parce que salut est individuel. Boka mwata musu na dernière minute à se ressaisir. Nzamba mawa. Nzamba a ko accepter. Mais yo opengwa ki pona Moïse. Peut-être attends musu ozwa chance te parce que ça m'a grâce. Bible zolo ba il fait grâce à qui il veut. Mais est-il que nous vivons les temps de la fin oye so lobela. Tanga Matthieu 24. Oye za moko ya babilembo ya tango ya suka. Nzambe ayokela biso mawa. Nzambe asunga biso. Naloba ino yo osala emission pona lendisa yo pe pona fungolo miso. Yo oza nanu ozoko flotter nanu na ba vent ya ba doctrine pona prophétie pona yo no mutu songola mosala ya Nzambe. Na la kai bino emission moko awa ya faux prophète moko aza tatouye nzoto mobimba akangana ba locks un efféminé mais parce que alobara ba révélation. Parce qu'à monaka, parce qu'à prophétisaka, les gens confirment qu'il est vrai, il est de Dieu. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Batou bande konanga baza perdu na ndenga ko sakanate que Dieu nous aide. Et nzamba okamawa, ces gens bazu mission ya okangela batu porte à lola en faisant des scandales. Bible zolo babato basala ba scandale, bo kima bango. Mais à mawana ya pas 16 ans, va continuer à approcher bango kaka bo parce que soit disant prophétisaka, soit disant batu babi kaka, soit disant. Et à mawa, et ça pas ce que Dieu nous aide. Bato ba commettra ba scandale en public, ba prophète na ba pasteur, baza bato rokima. Mission bazu eza ko kangela bato porte alo la par ces scandales o ba commettaka. Na uta ko beta bino li solo ya Juju awa, boyebi Juju bio. Et les frères akuta na Nzambe mais malheureusement azana nouveau converti aza fermité akoi na maboko ya bato mabe akoi na maboko ya ba kuluna spirituel et bangonde ba ko encadrer et du coup
ba saboter conversion ya ndeko oyo kaka pona nini po bato ba pengwa. Combien de personnes likolo ya témoignage ya Juju ba pesi ba vie na bango na Yesu, mais à cause ya makambo eko tambole ko lobama kezalaki cop oya kendelaki, combien de personnes ba perdre ba foi, combien de personnes ba kosa sous confiance c'était na bato sala ya Nzambe, combien de personnes ata soki lobi ba moni eloko ndenge na ekeza ya vrai ba kolinga ondima te po ba bi kezala ba cop. C'est ça en fait l'objectif. Et on a le ba vrai chrétien to sambela rapona ba perdi to bondela rapona ba na Nzambe pe bato misusu na ba koti na bergerie te. Nzamba batela pasimba mitema, Nzamba convaincre akangola bikisa. C'était ça le message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur MDGD TV. Mafuta Yassika, moi c'est la grande dame. Activez la cloche pour ne rien rater. Surtout likez s'il vous plaît. Partagez nos émissions. Nzamba ozana de Sabino Bolamo, merci. Au revoir. Bye. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya Nzambe uni masomo ya ekusu bonanga okufa se kwa poyo zali Nzambe Yesu Nzambe moneno kitanase Ola tanzoto poyo bikisanga Okitana se pozwe sikananga Ofuta nyongo na Nzambe nanga Yesu Ozali Nzambe Onkote ya okani na yo Ozali Nzambe bongwani te Yesu Yesu Kanina yo Uzali tambo bongwanite Yesu Yesu Ozali Nzambe na bomoi papa Ozali Nzambe na bomoi yawe Ozali kondi oye simba bomoi namba Ozali Nzambe oye abikisa maladi Nakokende wapi Nzambe suki na yote Ikole vandelo na yawe Obele nyatelo na yawe Ozali Nzambe Ozali Nzambe Mokote lokola yo Nzambe na ngoya Olatike mo vandina bo santu Ozinga bina bangelo Bakoyemela kayo tomo pe mopa Artemo fumeur indien touchable
ta mort tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tu komine la santu. Lise kwa na yo tu komine balongi. Zambe na moya, ola tike mo vandina mo santu. Ozinga mina mangelo, bakoyembe la kayo tongo pepopa. Zambe na moya, ola tike mo vandina mo santu. Ozinga mina mangelo, bakoyembe la kayo tongo pepopa. Autrefois noi nazalaki binzo ndoki akolia nga lolenga lingi. Mais par son son na se métamorphosé. Osimingo sangwe maladie na miso. Olengo baby naza toxiqué grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. Ezali na tata moko azalaki nzambe. Ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa. Alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda. To ntango akolamuka abimaki limbala moko. Mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango. Yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso tolera ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais soki bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointersele mpo na nga na yo Jésus de Nazareth. Amen. Ozinga mina mangelo,